Chico tokomi na Foupertal DSV de retour. Lobby nazalaki na Bruxelles kozonga na nga nyonso toza lelo na mboka na nga Allemagne. Le lobby no mo boza komona DSV na witi Bruxelles. Nazozonga na Allemagne. Mboka na nga yango Foupertal yango wana. Nazozonga na mboka na ngai. Donc naza ko remercier ba combattant nyonso to ya Europe oyo bayaki ko rejoindre biso na festival wana to na cérémonie wana. Et c'est va ko remercier tous les combattants oyo bazwaki vraiment battant na bango ba combattant Angleterre. Na félicité bino mingi général Ngando na troupe na bino boyaki. Na félicité Odombo ndenge boyaki na cérémonie wana. Na félicité Kulutu nanga ki Gérald et puis ba Martin Sale ba Yuyu Mutumosi bana ya France nyonso to boyaki. Na félicité bino. Na félicité bana ya Belgique. Bande konanga nyonso to bomonaki. Tozalaki na bino elongo. Ba teams boalaki wana. Bino mongo bokomona bilili ndenge na kokende na kochango. Kechu premier. Na félicité bino. Ndenge tozalaki na bino toujours ensemble. Jano Kabuya. Bari Moke. Tout le monde oyo tozalaki ensemble. En tout cas, Patrick Chibango. J'apprécie tous les combattants de l'Europe. Félicitations pour Boulot et Salami na ndenge ya bien. Boulot na biso Salami vraiment na ndenge ya bien. Qui komona que non. Tout ça là qui est belé. La félicité maman Likembe, maman José Likembe, maman Marie-Paul Kapinga. La félicité ba combattant nyonso tout au bawiti Suède, bawiti Finlande, bawiti Norvège, bawiti Canada, bawiti États-Unis, bawiti Hollande, bawiti Allemagne, bawiti ndenge tozolo ba Moscou partout. Nous avons félicité ba combattant pourquoi bazwaki opportunité wana ya koya cérémonie le kana qui très bien ya roi bino nyonso komona ki na bilili. Mais to choix qui va carte moko autre koloba ba carte ya plan stratégie na plan stratégie na banzi komona bande ko na biso ya IDTV komona ki Jano Kabuya komona bande ko misusu na kati ya tribune bazalaki wana déjà po to sala ba stratégie to se partager ki bande ko misusu côté ya tribune bande ko misusu côté ya ba marche ya ba carnaval wana ozo salama bande ko donc to jouer ki stratégie moko oyo ezalaki vraiment makasi po comprendre biso dans tous les coins to jouer ki stratégie to kendaki kuna avec force et énergie. Pourquoi? Parce que bateau yo César Ngadi alekisaki soit disant que banti combattant bango bakoya po ba se manifester que anti-combattant, il y a un moment que DSV alongwaki vraiment que na Allemagne na Bundes, bomoni bien que retour na nga yango na zozonga na longwe directement na kende tokuta na vraiment que si anti-combattant na bakoya comme ça total ceux qui bazali mibali. Mais malheureusement c'est dommage hein. Baza batu moko kaka oyo César Ngadi asalaka mo baventure na ye batu wana bakoya bacheche ba makele na bango mais jour ango tomonaki ata anti-combattant moko te. Mais na félicité vraiment bandeko tout obo witi bandeko na ngai bandeko na nga chef d'état-major Gabi Awawa pe na Aigle et les grands combattants allemands awa pe ndeko na ngai o tozali ko bandeko na nga bozali ebele bakombo na bosani. Vraiment félicitations pour la monaki bana Bundes ba combattant Bundes ayaki très très fort. DSV toujours de retour dans zozonga. Alors na ko expliquer bino bandeko oyo bozali kolanda biso bokomona biso nyos tokozala na ba image moko te parce que ngai DSV toalaki côté stratégie mosusu
stratégie wana tozalaki na ba Bokechu ba général Ngando le crocodile tozalaki na ba maître Donat tozalaki na mwa bato côté na biso stratégie o tozwaki bino moko bomona action donc drapeau ya Mova ya kari ambassadeur que ba combattant ba vrai combattant basali musala na bango bomoni drapeau bomona ngona bilili pe karwana panzana ki ba vitre na ninga osakana te pe mbila comprendre te malgré sécurité zalaki mais biso ba combattant to sali vraiment musala que non to leki na mbila mayele imaginez ba mbila bazalaki ya trop mais to sali musala na biso que non mbila comprendre te non mais ça merci na ba combattant parce que boulot o et salami toujours bien alors ba image kozala Jano Kabuya Kocha Oya côté manifestation Bogomona yango Idi TV Ekocha yango côté manifestation colonne D Ekocha DSV Ekotia côté ba masolonde zalaki na ndeko na ngai journaliste Ali Minya Ali Mia tozalaki na ye Bogomona pe ba image na ye donc ya DSV pe retour na ngai bino moko bomoni ndenge na zakoya natambola kaka toujours boye pona bino peuple boye bochaka toujours mutema na DSV bomoni ville nanga e bafel nazozonga palais donc mutema bochaka na DSV na salle la rabino boulot boye bomoni ke boulot vraiment que vrai boulot tozongi ba combattant nyonso na remercier bino courage bandeko bo soutenir biso bo continuer toujours na ko soutenir biso parce que lit o eza mobulu ceux qui vont soutenir biso te za moi passi parce que tala kaka na witi ba Belgique bomoni bino moko ba carburant ezakar ya radio du solo te ezakar yanga moko personnel donc ngamo na zo sala tout donc eza bien bandeko na ba soutien na bino pe eko kozala moi bien po na boulot na biso ngayo nazo bima sikoyo autoroute nazo die vraiment que non palais nakuta na mère Solange natiki na bana talaka ka 3 jours banana ke na samedi nazozonga lelo lundi nakuta na mère na palais na yeba situation ya bana nga na palais po talaka mutabatela nga bana donc un sol des anges quoi yango moni bandeko nazozonga na ngai ngawa na vraiment tozozonga oyo ville na ngai ndenge ezalaka kaka makambo eza mwa mystique makambo Congo ezosenga ba force na ba énergie ezosenga makambo moko que non il faut tia vraiment motema na yo boulot esalami kitoko ba combattant nyonso na féliciter bino boulot nde ezalaka ndenge wana mpona moni bandeko tu ya France baye oyo ba combattant bayokanaka te non bakosi bino ba combattant bayokanaka ba combattant tu ya France bayaki tosalaki na bango ya Belgique bango tout tosalaki na bango bokomona bilili alors ya Bundes balaki très fort chef d'état-major Gabi et puis na Aigle le commandant Aigle azalaki wana et puis na bandeko misusu quoi donc c'était vraiment bien bandeko na biso boulot oyoyo tozosala ngo eza mpona mutu te mais tozosala ngo mpona mboka na biso kolongwa musika bomoni bilamba nalataki yango yo kaka yango yo bilamba tolataki yango yo po tolobaki tolata bateni te fo tolata kaka boye yango bilamba tolataki yango yo tozozonga malembe bino moko bokolandaka ba image yango ndenge ezalaka kaka ndenge serviteur na bino DSV moto toujours na kati ya bato masolango eza ndenge wana mais naza koyebisa bino ba déclaration nyonso tu oyo bokolanda na ba image biso nyonso tozalaki esika moko te ba déclaration tu bokolanda na image biso tu tozalaki esika moko te ba déclaration nyonso bokolanda na image biso tu tozalaki esika moko te pourquoi parce que tokofanda esika moko te yebi bambila Bruxelles ndenge nini babulaki stratégie moko ya makasi bambila bapanzani partout balibu okuta sangana te tokabwani G de 3 G de 2 tito bana mai misusu batonda na kati ya podium en tout cas ba combattant boulot vraiment ezali mais
biso tozelaka tokuta ona anti-combattant moko boye alongwa kwele aya donc alingaki ko rêver vraiment que non que ba combattant bien déterminé balingaki vraiment que ko soit bango mais to comprendre kaka eza aventure ya César Ngadi mais ko anti-combattant moko ayeti donc monike basalaka na bango ba mangobo basalaka na bango ba aventure oyo bakoko dia nzombo basalaka na basiatula so bamoni ke no ntango ya manifestation ezali César Ngadi falekisa koko dia nzombo to mangobo aya koloba anti-combattant ta moko amonanaki te amonani te merci na bandeko nyonso tu obolandaki biso bomoni bien que des retours nazozonga wana à suivre bolanda bilili quoi donc DSV de retour napesi bino tout balisolo na balisoloise oyo bolandaka biso toujours mais sans oublier Mavungu Lipopo Mavungu Lipopo donc empereur Mavungu Lipopo de Toulouse l'homme de l'année toujours les grands pétroliers omoni kaka mutu na DSV omoni boulot wana tokutani lisusu à la prochaine merci bye bye.